Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc, les alliés garantis, tous à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, tous à un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et mon année. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, taba, ikote Sensi Nganda taba Fenenene Nganda taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551
30 38. Meshulu Atlantic Shipping. Yaboye. Bazuapi. Bon dimanche à tous et à toutes. Merci à vous de nous joindre sur le canal 104 du décodeur Star Time pour suivre votre magazine de la chronique musicale, c'est-à-dire Sensation 7, là où nous vous donnons l'opportunité de découvrir des artistes qui évoluent à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous Godé Lofombo, l'ancien du groupe Empire Bakuba. Il est venu nous voir parce qu'il faut dire que jour pour jour, Pépé Kalé Ampagna a totalisé 19 ans depuis qu'il est parti au-delà. Donc, c'est avec Godé Lofombo qu'on va essayer de réfléchir par rapport à cet orchestre Empire Bakuba. Godé Lofombo, bonjour et bon dimanche. Bonjour Omos. Alors, plaisir aux honneurs Lelo to Kanissa, le sous Pépé Kalé Ampagna, parce qu'il faut dire qu'ici 19 ans. D'abord, tant que fils spirituel Pépé Kalé, d'abord sentiment dans les années dans mon corps Lelo. Bon, ils ont ils ont passé, ils ont facilité, mais tout ça est fort, il y a un robot sanango, au tchango le bosso nango. Ils ont passé. Donc, ils ont compliqué. Ils ont compliqué, mais Godé Lofombo, tu es quand on est comme on a eu, tout le monde a directement Pédjouna Mumbafu. D'abord, à l'époque, Pépé Kalé a joué à Yonengeni, parce que il a 19 ans, depuis qu'il a tika biso, peut-être que tu es bah bon, ça ne peut pas m'amususu. Il à l'époque, Pépé Kalé a joué à Yonengeni pour au côté de la carte Empire Bakuba. Bon, les bandits là, nous avons un empire, Boeing 37. Ok. Il y a un empire, il y a découvert un bombo. Et puis, à Salefort, il y a un masse Vie Henri Abeba. À partir de Viewana, Basolo, il y a le bilan, il y a un quartier, il y a un petit mot à Bas. Si vous venez dans un quartier, il y a un l'équipe monde entier à Beta Bas. Ah, il y a tout ça. Voilà, Baneni. On a tout ça en 90, okay. 90, 91. Donc, à petit publicité, on a que petit n'a pas l'équipe monde entier, vébung en limite, alors il faut na monaï. Tu vas y obéir, naïe, tokutani, vébung à tuningo, il faut bêta, on a épicé, na ébité, faut yokanga. On a bêta, mais na ébité, niveau n'a pas ni yom to yoka. Ah, vébung pe bangisi, alors petit on maîtrise, bon, on t'a comme ça, on a l'équipe monde entier. Bon, vient à la visionnaire, vébung à l'obi, faut yokanga. Donc, si on a prêt au Kende na même en empire. On rappelle à l'époque na Bangia, à tel beau empire. C'est trop jeune. Si on a aucune de classe, on a présenté l'examen d'État. Ok. Ça n'a tout na minute on a ban maki. On a présenté prévu na Kende maki, na Kende rejoindre ba masanga. Auto Kende empire. Na zongi parler na boulenga ok ça va perdre boy. Simbate. Nalandi ba massa na maki to za internet na Infobank na lingwala na yewana na FC ba master bana chiki obiki vi moya uzonga ive bunga mangana empire ba massa na ba bi oya obipsa oya raté diplôme d'état ba bangelio nga mabe bana FC bango bon en tout cas bon a raison on a raté diplôme na baile to va na ba massa to travailler hermona zongi palais na cultiver na show mbemba na ipsi abatampire mo bayaki abalinga na kende kuna me ana budai na vialbi budai bwani zo guitare kende na koti na palais na jouer guitare na landisco na nganda pire na cultiver buingi na massa na wana pire na biso via beba aria beba wana bazaki na lingola to bazaki kuna na nganda pire si na nganda pire ba uti na bumbu bazelinga vebungu ta beti mbanga opitala petit na kimi petit na alobi aleki monde entier alobi aleki monde entier kimi neni les temps où tu as pression bunga pe na ye avina nga pe sali bia petit na nga yo ai vebungu ta moninga azaika visionnaire mais azaki mingi na ondima ya masana et pour masana pas azaki connaisseur ok le petit masana lo ba ki petit aleki monde entier na obeta basse abande ko croire mais azuzi est-ce quoi mon asiko petit on ndenga elle
ti vebunga koti kuna na kati ya ipsi bango na ye na bassiste na kati kuna batali vebunga boye pour vebunga ben en pile ba na ozoye déjà opposant mo ba boudé ba biate ya kana ba musicien pour jouer muso ka no sa mouvement qui na ba baboyi ouais ba na la boy à sa réaction en général ba tout ba papitex ba tout nyoso tout en pire que na ba makamoko na ipsi za mystique baboyi pena veut pas les beats ayo ipsanga banda o retard siko basiba rebak on a zoé sur la ninga sagesse mais en réalité donc wana pena na bazunga te ya meminga déjà mais na orchestre kuna baboyi to songi to vandi banda ngabe swinga te pour ils na ngudu guna ngate donc je shora comme da forcer ngana ya wana ngana qui très à l'aise donc il raté na mo ça na lo te na vaina le temps siko to si ça mais là bon to zonga na parler na vie na psona na mona rampi repesili baba no bima wana TV bunga ipsi bango na yaki na petit na ngaza danser mais bobude talibino velvisa yo wana oh non petit yo beta ngana bité na beta na ngame na ebi te fo yo kaka et au sala ke vebunga bina nga petit lo ba boyi l'autre mercredi le bizarre jeudi repesa la koyate to beta ka vendredi yaka na ndule so ebo beta kokota ngapina ke vendredi yango na ndule ilo wana etushanga makasi lelo eza sauté nakuti ve mon apporte comme on a portos tant na ye aipsinga oke wa pinga binaye konsabité oza concert à mikolo donc à l'époque moto aza na porte soko za mwana moke fa bengano aboya okota aboyi eza soneti lelo to mwana moka ya futi biye bakoti lelo mingi ba yanke ba orchestre bele ba komo zo ba voyou ba yanke ba otala boto makamu ma trop elo wana tushanga vie porto ça termine la porte abinanga awa eza concert mikolo ngabité ba benga ngana vebwing aba ina yao entre temps mutango zo bananga bon amoni ngabena guitare mais amoni âge nanga amoni ke na kokota wana tina taille nangi na opose wana sali ndefu tezate ti na vandisco pembeni kawana ti vebinga ye to vebinga ya lobite waza musicien kotsa koti na kati babeti ti moko vebinga pese wana batikila ye kana batongo vebinga nazaki titulaire à l'époque ve Doris mtaobeta ye bandi ndule do vebinga batikila ye pena na ba 2 minutes amona la vebinga ya bipeti so kusinga soni na kubeto mabe donc aozela yoka yo donc et puis ayoka on a concert via zo kwa agir na confiance en massa ne maebinga te ayoka ngate abinanga petit so kusinga soni na kubetelo na niveau moko vibinga so matina podium ma insister lui petit que nous va guitare ngape na ye sero na vie me patikala ki ye moko banda yeko beta donc amoni on lokola Moïse moi yo so azape moi temps européen oui apema abina le buffet na ko beta atikela ngambala moko amoni kana bimsi guitare na na house na ki bien équipé vient na show sombela ngade na kina guitare na surtout qui show rambe marina ba instrument belé kulut na biso pesi bambote belé sikazali déjà na kina basse na compresseur na installango Nathalie Pampli bo ezaki mal réglé il a été répété on a un ingénieur de son au bando corriger bon ka wana na concert sur place na corriger ampli wana dans la bêti son échangé na ngambie na fan na président na ba musicien ba comprendre que lo msuye ya ngona be mbalamu papite que ça peut s'en comme le fombo sur place le fombo sur place OK donc comme wana le fombo mtape sur papitex ce que ça qui par rapport à ni ya ku ya basso betaki tu es qui lo nini justement ezaki ku ya basse donc ba se référer qui na bombardier na biso ya Congo le fombo ya joueur wa koma le coach un grand coach na mboka yes quoi ezaki so beta coup franc ezaki na ba tir mo sakana te bango ce que to ba ki basse ba sali référence na on na ba ku wana le fombo pour na yaki na système à coffrage à l'époque ezaka na mingi te zo na basse zo beta na no ba coupe na
Oh, venez le fond. Oh, vraiment le fombo. Et puis, il y a Malembe, Godé le fombo. Oui, au coma, pire petit, il y a Pépé Calais. D'abord, confiance, ou on a dit, au coma, pire petit à Pépé Calais. Parce que, tu es bien à l'époque, bon, on est entre eux, on a dit non, mon baf. Pour écouter des adjudants, on va faire ça. Mais, et comment il y a comme pire petit, il y a Pépé Calais. Pourtant, on t'a même dit que bouin. Justement, moi, net n'empire, on a Izaki na Bekiri. Izaki, on a mon vieux bouin. Pour vieux bouin, pas Izaki, Izaki n'est Kiri avec Calais. Ok. Donc, Izaki, vieux Diloupé, on a Kiri nae, vieux Doris. Ok. On a soit à moi côté nae, on a vieux Doris à Kekuna, vieux Texpé, Izaki, Azuka Blapé, vieux bouin, pas Izaki Moutunae. Et puis, na vieux moi de Drummond absolu Sami Maracas. Le Zaki ba Jemo ba marque. Vous avez orchestre à 3 personnes. Orchestre à 3 personnes. Papitex. Bango président Papitex, président Dilu na président Kali. Ok. Bango 3 siko ba ripe na bekiri na bango. Donc so ndé na zo tangelo na réalité. Ba mona ba mso ba fâché mais ça normal. Et ça normal dans bateau dans le monde entier, beau comprendre que ça vérité ba bomba. La vérité go. Et Zaki ve Dilu, Azaki na ve Doris. Na ibna gina batu mingi penate ve Doris penaki na zaki na batu mingi formate ve Dilu. Ah ok. Donc ve Doris nda zaki pena oui pas zaki le roi pasteur hein pour y zaki pena mingi donc mokambi quoi on t'appelle ça absolument moral ve Doris zaki pena allié nae ve Tex azaki na ve Bwink na Sami Maracas so ve Kale azaki na Juna tanga na koti wana unga na kuta fika lakini ajuna me vie bwingi pe ataki susu on fait Kale ne Kiri siko na ba voyage au moins subo voyager vie dit le squat sur ka bata série na bata série on a kana pipar na zaki bata série ba bande ko approcher na ba voyage subo ke voyage ba zo ba nzelete ba mela ba bokite diambate cigarette te donga zaki parmi bato wana automatiquement na koti pe équipe a fait dit siko na vijujo ikomo mona to ba yeza libinza mona vijujo ikomo pesi wa mbote belé vijujo ikomo mona to bandi ekeri mbone bandi la voyage mona ba msu bazo longwa neti ne kiri vedilu mona na katikati bato balinga banzelo mwa balongwe seke balingi na mwa makango na mboka mona biso siko tozo kangama nanu vedilu azo bisanga no petit moni ndeto e voyage boy faut pas te baby ça sinon avion ko kwea ata to tikali moke mais tout ça rapona ba prier to battre la groupe mo mais ngasiko par là musala et puis Kala comprendre que petit yo à part qui serré na c'est un bosseur to bandira na ba voyage wana premier voyage nanu ezali na mboka nini onga na kendaki to bandaki to katia wana Brazza to zui avion to kitina na Nairobi. Et la première fois peine en avion. Tu quittes na Nairobi, na tongo nango to zui Bakar, to ke Kampala. Tu beti na Kampala, to zongi Nairobi, to zui avion, to ke Zimbabwe. Tu beti na Zimbabwe, esili, to zui Bakar, to koti Zambie. Tu beti Zambie, to zongi sous Zimbabwe. Tu longo Zimbabwe, to ke Botswana. Tolongo Botswana. Pour ça qu'il m'a tourné en Afrique de l'Ouest. Tolongo Botswana, Johannesburg, tu joues avion, tu es kin. Mais ce qu'on a quatre batours wana, vérité c'est vérité. À part le président, ce tongo etani, namboka to beta, au moins on a page à l'iboswa journal Bachelo Fombo. Dans un pays où on est namboka na toke indagi. Et pourtant il y a des pays anglophones. Des pays anglophones. Bato empire bazotala bayebi et puis belé au moins balinka ka kokosa parce que le il y a mal mukolo to kanisa Pépé Calais to lintolo baba vraie vérité ou peut-être bato belé batikala oyo kamote pour bato monde entier balona biso pe ya mboka ba comprendre vraiment empire bané botambo ndenge nini donc surtout la muki na tongo na mboka na to beti on kama pena na tongo na journal page à liboso en plus batia pena lo fombo piga besi bora in Zaire. Donc, tout wana et ça là que président linganga makasi. Quand on a voyage wana, et c'est nga que manager a déclaré
bato baleki ebele tozalaka 22 manager ezalaka nani à l'époque? ezalaki monsieur Sidi azalaki gambien. Ok. Et puis aza en vie monsieur Sidi alobi na baprésident bato baleki ebele toye 22 c'est trop na 22 wana Emoro akufi. Emoro akufaki tant bozo bouti tourner bozo. Tout ça en plein tournée. Oh. Et donc Emoro akufa na tournée kuna. Na tournée en plein tournée. Donc wana tozanga na kotisika. Emoro akufi. Tanga akufi ba il faut ba yakunda ye na kin. Biso totikali pour producteur aboye ko lâcher biso. Abi bokene ndambo sino bokima. Ndambo batikala wa ndambo bageno kunda po aza sirke baoya. Na bato ba otikala président Poni ngai Juna Vielvis na ba danseuse ba vie na biso ba vie Doris vie Boing na vie Mepe le ba doyen ba accompagner siko ba président ba yana dei na kin. Alors tous on continuer na point ya pardon nani Demokuse Emoro wana dogoloso na quantité Emoro nenga kufa kuna belaki ezaki lo nini kumela na moko paya ti toujours voyager wana abana koyoka makolo pasi makolo zo vimbaye boya zaki mutaba alinga mi bakisa bokoko na bana moni na ba poussière moko mona che wana zo be anga Saddam ponga mingi na linga kaka ba Saddam ba Gaddafi na zaka ba fanatique na bango ba Bashar Assad donc ba fana ngeza ba président bongo sikolo watu bana odisite ngana imta Saddam Hussein yesu kwa kuma obeyanga Saddam mona Saddam etabilo ngana mela kayango kwa zaki na makambo ya bangalo wana solo danser donc elobeli pena oka Saddam tala kuntu boye bo mona zumsa ba poussière ne moso yoki bien te mona du vert a che poussière mona bana omela tant ce que to comini iba bana to bana ba vojon to zo sa spectacle zo binape azaki na e tant to comme ce qu'on a bochwana abeli maladie umela te abeli ayoki bien te ya ko dia zo azoka bien te bon to kene na hôpital ba kene na hôpital biso tikal na hôtel et puis sangwe ba kofi. Wow. Ouais. Donc pesa no pe émotion makasi na mboka mopaya. Tu na choc ça na te. Choc. À l'époque nga ezaki ba première fois na ngani na kufela ko. Ezaki choc. Na kati orchestre. Na kati orchestre na vie kaka na lobaka na ba vie pena ke proche na mo ba kufimba na. À part wana déjà na auto kufela père na nga kufaka déjà. Donc si on a voyage maintenant bozana moto bo akufi c'est grave ti ba yokundaye ba président ba raisonner que bato bayaki bazonga sauter pour un nombre bayaki d'accord pour un nombre manager a décidé ki batiki bango bazonga na vie bwingemo do vie Doris vie me péchéri to bana betananga atikali tant ba président bazongi biso tikala sikonga vie Elvis ce qu'on avait besoin. Par là, vu qu'elle a découvert ce bataille, comme bien que na ko vanda be boy na jou guitare, na jou be taper solo, na jou be taper accompagnement, vient ko zo boule, to ko sala divisé par deux. Divisé par deux. A benga na chambre bi, na za besoin na sala nzemo mais na lingina na zo maele na o. Betelange lo retour na on se là et puis na créé le mot tina bano beta tana beta accompagnement premier album il a divisé par deux avec premier album yo beta ki premier album na beta était premier musala na ngana inspiration na ngai la création na ngai na création na yo André Njeka na Isaac Bambata soki mo ezali to kanze mwana divisé par deux parce que ça nzembo yo batu belé balingaka ngo pe à l'époque ça a succès makasi to yo kango et puis to ozonga pour la continuité si beaucoup na c'est pe là na nzembo on a été divisé par deux Gisèle la bruxelloise et puis Chimène Kiala Nicole Témé Tileloise a rappé fautif dans Londres on a passé lié plaisir Prison Godet premier album au Orangeaki mais tout le monde face non a clip série wana mabe ya musique congolaise yangwana donc biso bato asima omona yom to sali tunde tinzembo donc amna sala tout
arrangement na ndenge mutazo betela pepe kala ya pena ba mise tu bavandi bazolanda ba mise empire lubaka wa linga lokuta nda kokosa bavandi bango nyonso pepe kala ye nasali nzembo na nga na petio nalakisi ye ne kozala ye mutu akolakisa bino siko nzembo a imposé déjà alobi bongo akei siko bino tu ndeti tobai na vie Elvis Kunku fo ya pa na nga siko nalakisi ndenge accompagnement nzembo na kobeta na jupe guitare accompagnement nalakisi ne kobeta na partition yango mpe abeta na disque esili soliste ezalaki V Doris nalakisi mpe ndenge sikoyo ezobimaka ke pepe kala mutu alakisi nga nalakisa apparemment président Godel Ofombo tout le monde a comme si orchestre Mobando banga plus Pepe Kale qui bato mosusu parce bayaki bango misato po ezalaki o Pepe Kale lobby yango ekochanger te ekotikala bon te empire wa kuba ezalaki bango 3 tozwa bango na même pied d'égalité niveau kuta kobanga tobanga mingi Papitex ye kutu tozobenge Lion donc il y a zaki pena ke soko sakani côté wana okolongwa okozwa suspension facile et bien il peut mutakanda mukuse donc ye zaki pena mutazo bank sabato belé na pesa président Papitex ke les deux wana président Kala zaki na e a sala pe ba jena batu vidilo zaki na e bonzambe soki na ba conseil na bango 3 ba sala makam sume na miso batu boye Vitex bazaki na agressivité au saranate o to bana obanga makasi mais Pepe Kale siko omuni bango bakabulaka Pepe Kale zaki mingi artistique Papitex président Papitex zaki muta administration viedilu ya bana s'occuper na moral ka social les musiciens kolandela donc moral mon kaka kolandela kutute mais ya kopesa ka ba conseil pour kolandela ezaki na ngote ndenge to yonde tinga ne le na ba move na biso ngana ebité mokoni mwana ngazwa traitement na mbongo empire na ebité so salama na ebité mais quand même bonozo ba salaire na bino tango Pepe Kale Papitex bango to ba empire to na salaire to ngana kutaki salaire de $40 à l'époque donc qui équivalent à mbongo na futa ndako donc na on futela ndako mais ozwango régulièrement chaque fin du mois chaque fin du mois on est avec 100 mais ne ba Michel Belé ba gangara na ba écran que tozora ba salaire et zarapé ba salaire ezali ba contrat lelo na ebité ce qui ba que ça salaire eza susu na ebité mais à l'époque na ebike salaire ezali na empire to bano uzapi na ba massa za ko ba on peut ba na salaire na quartier la tête 3 orchestre na ebi na ba vina souk jazz OK autre tikali na na yoga ba on a lisola salaire te yango to mona pe ba Michel Belé ba ko longwa bu sali tourner bu sali divisé par D succès ou divisé par D salaki est-ce que vous s'attendez na bon en tout cas divisé par D tant au sali yango pour salaki vraiment to mazazo kita président Kale achaki maile nae mais achaki on pas na mai pour comprendre que petit est le moisika aine lo rasika ezalaki divisé par D toke na studio Bobongo tokomi na studio Bobongo ezalaki monsieur Koko ya mondele na vie Alfred Nzimbi na frère moko waza na retrouver mikoleki na Facebook kombo kimingai Dodi ou Dadi boye pas avec ingénieur mais c'est comme mon réalisateur na orchestre ezalaki nga vie ba checking wana pour ba comprendre ko az ingénieur de son pour na nini tourner to utaki wana na kutaki empire almost lo ba bengi balance etali bangote to ba mission empire ba ko ba voyager ba vaina balance ndenge zaka avant concert bo sali balance boyi bo beti bo bandi bango etali bangote ba yebi angote ngai mutu na ina empire et comme que photo que des balance mais vu tout ça balance pour ça son kutu ba pesinga comme vieux maele pour na autre chose pour on a ça maele trop là ce qu'on a dit moi na muke ba bengo vieux maele donc coach la mo ça kanate mais et comme que Pepe Kala comprendre que bato balingi balance tout monde episinga lo fumbu kende obi ke nazo ke ngamo sa balance imaginez balali no tel ngana ke na place ndule ali bo régler makambo ba to régler te na régler
Oui, makambo de belé faut battre baba. Pour balancer ça facilité hein. Il faut amayer les faut pieds aux la connaisseur au maîtriser il faut la génie ndé karma pas benganga. Faut la génie. Na kena osa balance ngamoko ba yepé to beti. Et ça là est bon pour ani to kena okuta na groupe moko kaskas. To komi kuna na Zimbabwe ba yebi ke grand star ils a pepé calé. Mais to utipe kokuta na skona orchestre mo uti Paris. Ba yewana mais kuna bata ba star te. Ba yebi bango te. Ba yebi bango na ninga kombo mais na niveau pepé qualité. Ce que ça li ke to beta na bango tourner mobimba. Donc il beta ce qu'on a stade au Harare na Zimbabwe. Bango lokola baza bato son ba utaki poto ba balancer. Biso négliger sa balance to ye ko beta boye. Libanda. Toujours frappe mon te. Bango beti lo ka disque biso beti ce ko manzanza. Tala ce qu'on a grand sar lo ka pepe calé. Na tongo na ba journée komi que casse ça danger na son puis bakuba mawatro mais bakumisi basiste donc ba critiquer en pire bakuba bakumisi ngai na journal bakumisi ga bakumisi nga na ba presse écrite na bango place on est pesa ipe kali tout ça la réunion ya orchestre bomoni siko. On a pépé kala zoe ça musicien. Mais oui, et ça te que ba les gars biso na obeta mais ba gagner biso na son. Biso son elaki mabe. Pona ni mona mta koti ya régler en plein année na e kuna régler na ne na ya to bano beta kala wa kisasa. Ba viona ezaki blague te na basse na bango vie Miguel Yamba. Suka na bassiste. On a benga parmi ba prof nanga. Vraiment. Ozui na solo vie Sirambenza. Accompagnement Jacques Camerounais moi qui gaucher et ça qui orchestre il y a bango bavanda na Paris basala groupe na bango ba tourna rasco bazala ba congolais be ba na kati kasi o tuna otanga na ba congolais OK à part Camerounais on a Jacques na ba danseuse mi balé ba française ba chanteur vient na biso Papi Ramazani Papi azan États-Unis na vemo boy comme Kiminga yepe bazaki deux chanteurs. D'ailleurs, dans le premier groupe, ça peut ngoma lokito vient na on a ba prof nanga linga faut prof liboso prof ngoma lokito on a ba pose sans bango de biso betité vraiment na yekoli na ba partition na ye na donc on a ba prof nanga d'ailleurs a témoigner trop to solaki mingi na ye ngoma lokito atindele nga d'ailleurs américaine moko ya ki to sela ki promotion na ba nzemo na ye a témoigner ya trop abiko yebi vraiment musala na yo ngoma ba mbote belé na sala fierté ba vie wana donc na zo brassard wana pour bango de ba prof biso beti to beti ba basse pona ba basse na bango donc ozoyi ko la basse avec ngoma yo komi basiste donc carrément za prof na yo vraiment na pesi mbote pas azali donc orchestre ezaki blague te bazaki na avec komba na batterie viens dans la boîte à rythme au mos boîte à rythme là c'est que y a un petit bête les grosses caisses Charleston na rimshot donc on a poussé à battu non yes quoi tout ça batterie additionnelle OK au mos ba beta disque te batwana donc na ka donc ba corriger bien na ninga mukete so ka pum tout mundo manzanza si quoi toujours conscience à balance deuxième double to eli ba on balance to beta bango suna kanda pour to iba ina so beta mais problème c'est ça que na niveau son na organisation to kokana ina bango te harmonie vraiment ya son ezaki harmonie ya son ezaki te par là peut kala comprendre ce que petit est important et puis to ke ko beta na stade to beti talent instrument belé toujours na Zimbabwe te wana siko na voyage mon na Tanzanie salam to beti siko instrument belé mais son zobeta bien te ngana MC président Kalenga bivé ingénieur de son omoni instrument to beti na lobby il a vrai instrument mais ben installateur ba yebité na ben ingénieur na bango lobby meka o sa producteur ba tona bazala ba assistant na nga ngana zala siko ingénieur oko proposer PP Kale pour kala bengi producteur abi en tout cas ingénieur na lobby o zala assistant ya ingénieur na ngai ngabina la muki tongo na kestad na bengi bango ba comme ka ba porteur je la ngaba fle na chabo papa mboka na biso to ba génie mais ezaka
Parce que tu profites de ça, belé ou ça la peut-être te belé peut barater le lot côté de fumbo. Faut dire pour ce que bingi surtout sur le macambo parce que tu es bivalère na yo. Aux amis toujours ça la trop. Aux amis nos jeunes, tu oses la tes jours, aux amis bon tu banda au pesa ba fleur non. Il faut tout ça on est aux vivants pour que tout besoin de à travers émission oyo na 4 coins monde ba vraie réalité ma solo ngezali. Merci Mos. Obi ke na ipsi ba Tanzania na ba comme ba porteur nanga na ba ingénieur na ba on dira nga ba flow chakuna zwa o chabo bimsi nga ba power na binoto ba yena ngo papa mama na instrument ba ibi ko utiliser ngote na chelo on lo na place na ngo to beta concert présent dit loza vivant a benga lobi yo photo baxelo mbongo présent dit lo bana nga phrase wana pona musalo salaki ba yo qui concerne ebeti na mato sango na ba ingénieur on ba koma na respect na ngati lelo ba donc to komana ka ba yibi pena au grand prêtre ba yibi ki au grand prêtre pour dire que le fumbaga n'importe qui te bo sali masolo wana nyo surtout to kinde momoke parce que télévision zali moi ngonga pe ti j'ai confiance je dois gagner vraiment qui confiance il y a petit il y a Pépé Calé. Mais tant qu'il est comme qui besoin jeune parce que orchestre bois derrière ba professionnel et belé ba mission tout Papitex Juna Mombafu Pépé Calé moko na bande comme ça qui wana pe ton nom na ba bon chanteur mais ce qui avait fait que besoin ba jeune mo c'est Pépé Calé s'est décidé ba jeune au bossa qui cocktail bon au moniteur na yi na imprimé kilo fombo na divisé par deux na imprimé kilo fombo na mami album à Papitex ya présent Papitex na imprimé kilo fombo na album ya présent Dilo ba mama passa pour na ba jour en temps dans aucun des studios présent kala benga lobi nanga petit nanga kende c'est surpassé phrase à ipsanga ya wana c'est surpassé tout ça na moi moto zali donc faut aussi surpasser na kenda na se surpasser oui banze mwana beta mana ne renia mais après commencer ne komaki siko to ebani to meseni somo wana baba no tikelanga na ba pression présent ici to bano kota sona ben empire alors to comme kokoya public comme loba mais bino bamsuba loba Pépé Calé so sali banze muna eli bande simbaka so sali na pire bebaka ngasko wana na koma déjà proche avec Calé to tambula na ye to liaka na ye dona kenda parler na nga na iner kutu alongolinga na bumbu azolinga parler na bandal pembe na ndako na la balari je pense na tumba donc tumba juste sur le kilo bumbashi sur la bosanité bana banda to pesi no wambote belé parce que Pépé Calé moko vanda na Kimbanza na Kivunda donc juste après Kimbanza na vanda ka na parler na moni petit frère na Espérant azana vie na na bumbu oh non via du parler mo boya kotala na yepe na bandal na moni parler c'est bon na koti na parler donc nazaki moto na kabona na ve Calé ka soka lali so tala bwito zaka nanga le roi peut ba venir zaki pembeni donc kende kula na ozala na tiso na moni pena ka zolala wana na kiti ba damage tout ata to tambola inde nini kasi jeo ya boire damage na zongo pas vite à partir ya boire damage nini mono uti ba bipa bolele boye na parler ce que femme soit chez damage so place au changu izati so mona via zo ipsanga ipeti ana ipsi me vinga pe na parler una balambe abisala wa bolia voilà bolia les mots là Pépé Calé bolia na eme siko ye abana ovanda omuni na balcon na ina likolo na sena na mupanzi bo imbala mo iza balabala garage ezaki na sewa balabala na terrasse donc yesko azaki bongo surtout dame moi si ne pita msomo na mapoli na pese mbote pas le monde après moi si na vendu na ce que vu Calé zo jouer na regard à femme na ye on a joué boule moi fou ya gaillard abimisa on a le douce on a boqué on a c'est pour maga qui et maga que dame na soit jango place et ça va révélation donc ezaki bongo donc na comment pena mais nyo so ezaki pour anini via comprendre que sera benga petit
nana besoin nzembo moko ezala boye akena ye lobi azwi résultat via comment ka lezi mona musique ya osakana te ne akoma ina facilité nga soki alobi na ka likambo na ke na sali na programme tano ya lobi net lo wasengaki a comprendre que petit funa zana ye na bosa na te ve suzi kaseya jour a mona nga na zo beta alobango devant bato na comprendre pourquoi kala zaki na ebongo même nga petit aboso na zana ye funa chaki na mallette wana suzi kaseya mtaloba phrase maestro. Donc d'ailleurs rien que musala pepe kala comprendre que fona za pembe na yango moni tant to komi siko ki bato ba ko critiquer or que c'est pendant que ngana za na pepe kale alenga na ko coopérer na ndiaye pepe kale siko parce qu'il faut dire qu'à l'époque on a travaillé déjà na ndiaye il y a ingénieur de son aussi de ndiaye pepe kale comme dans bunto qui de Paris rien que biso mbali à sala disque na Paris za ki dans ba contact na ngana bulango ngabe Paris potanga yibisinga ngana bi tout ça là ba bom na Paris pour na ngana sécurité au ingénieur de son baki mendele ba zo s'imposer alors so landi ba divisé par des ba maman passa ba mami ezaki na couleur na biso pour travailler quand on va ver al nzimbi ba koko ba ve kidiata ezaki différent na ba o mundele a s'imposaki yangona ngana bana convaincre ve kale ki to sala ngwa avec kale kana ba discussion na ngana profiter ce que to so na boss na ngandiai dia zo critiquer l'artiste congolais ba signer ba signer là ba kana ba poto mona signer 10 ans ndia za nationalité ni azaki wara zawara donc entre sénégalais ou malien OK entre deux pays ngati kona kati lisolo na boss ngabine boss batu o ba signara wana batu musumu pepe kala signara bongo te pepe kala signara disque na yo producteur eza yete do boko signer disque na ye na yo ye asili na mambo sala ngoto ya solo donc c'est kala parmi ba rare artistes congolais ba sala bongo mais oui d'ailleurs coup na minute wa na disque to outside disque na ye so ni yo produire ngo dia ngana na force dia ni est-ce que vous pouvez kala ondima ndia bana ondima te abi yo mo moto bima commissionnaire à disque wana na bimi na Jucar taxi bis tibanda comme na banane aussi fait kala venga na tout ça ma solo mo pona disque na ono lo ba ya Paris wana je préfère tout ça là moi au moins Paris to mato ke nanga bilombalika ba tikala mais na boya na ligne disque ça ma pona kana vision na za musicien vu kala bi ndia ya produit yo lingi disque ne sama ngabi vito sala mawa ngamna wasi ve kala bima to démarrer na porostuga un témoin chauffeur a pepe kala za vivant to démarrer carte is ko ndia éducation atika libanda pepe kala mo na ndia so ba mission lelo commissionnaire président zalana po ngamna bandel masolo mais yo ki pai wana to tiki ya koti na ndia président nga atika libanda président koti ba solo na ndia ici la bima talinga bi petoluki ba problème disque na to sala mwa wana dit qu'on est une cocktail mais après ça on comme défi témoin na ngai Gilles Mpunga journaliste on a Gilles Mpunga confrère na biso avec un canal qui na l'époque le loi à Paris je pense Gilles Mpunga m'a appelé ça comme cocktail oui disque na comme on a qui défi défi on est nanga yom to luki to sa nzembo ya ofi kala za ibonga to seka ma olo balikambo yo sa nzembo nanga na sa ona poto yo lingi to sala ngwana na pesa ko mo défi soke simbi yo soke simbi te yo pesa ki pe défi kati na sala nzembo na défi yango moni batutu na cocktail wa ko sakosi na cocktail nenge salama soko yembaka kuna ngam na linga donc yum tono pona ba musicien yo leka yo yemba tono do pona oya po yembi meto bomiango oya po salilo ko mezati pepe kala yoka yo ayoka andi definanga ayoka ndenga ngam yango pe lokelo ba problème belé parce que juste après à disque wana ba te belé ba jouer ma be ya ko sakana te ba peut profiter tant pepe kala ko fa est-ce que disque on a daki disque empire te ba o bazana cocktail s'il vous plaît bota la disque on a boluka place ba comme empire
eza disque empire te cocktail eza disque ya Pepe Kale et réalisateur na ye Lofombo. Mais est-ce que oui que Papi Tex yina ko partir kama kamona tozolo bana lelo? Non, président Papi Tex atikala uyinanga te. Pour mona ki beaucoup au comme esprit ya kokabola empire non. Pour Pepe Kale sali confiance. Bango ba sepela ipo lo kone ida ki empire. Isi lo ko Pepe Kale meya ko ida empire. Mais ba msuba sepela rate. Bango ba sepela te ba musicien pona nini bango ezaki jalousie déjà que ya koma enfant chéri. Ya Pepe Kale. Rien que wana. Surtout que roboto la juna mumba fu place wana zarai. Bon, ngana boto na nga juna te. Po juna zaki ne peka enfant chéri ya Pepe Kale. Mais bango bazaki na mamingi tamso privé. Ngande artistique. Okay. On prend une différence. Ngezaki artistique. Puis le petit na musala kaka rien que musala ba les à côté à Pepe Kale o ni kamne mi na yebi en kututé. Yezaleka mingi artistique. Alors il y a un de Pepe Kale parce qu'il y a un titre de filles, album on a combo de filles et puis après Jules Ponga confrère na biso ya kopé sango combo cocktail et mara d'abord mara suna neni kaka na 98 wana tango Pepe Kale avant mort tango Pepe Kale kufi album donc album ya kopma la sima Pepe Kale clip né landaki après OK balancer déjà album et puis toujours tourner dans ba clip tout si tournage to bandi montage to aussi sa montage Pepe Kale kufi réaction là wana ba clip nango atala ngo ambala moko je to lansaka mo na TV ayebi ne ba clip ba cocktail ezate ayebate tikala obmala simesali succès ya kosakana te bato tout ba okanisa Pepe Kale le eza mokolo moko inoubliable parce que to okanisa Pepe Kale d'abord yo jour okaka mort à Pepe Kale osaka wapi le 28 novembre 1998. Ngai nazaki na RTNC nazosa montage ya album wana cocktail. Tozaki na vina nga monteur, nazo monter ngo komone Ibrahim Nosso Sakala. Il monteur, réalisateur Vinzu Zingowi. Nga nazaki comme réalisateur ka ya orchestre mais nazo yebisa vie awate au Kale boite zulangelo boy salanga boy. Donc co-réalisateur. Tout si montage. Avant même tout si sa montage. Pepe Kale atindelinga. Non, ngam na yaki pa na ina tongo. Na ina vive. Ngana ola la sona RTNCT. Oh, attention ça bien té. C'est nga ba autobita ngama sa si kalaté. Et puis na zongeli ba boulot. Siko kuna omona couvre-feu, mona ermo kurikatani ba soda ba zo ramper ko bank sa ba. Na à l'aise nga vive. Alors ça sous baboula boutouté photo bano sala on soto comme 0h avant 0h to 4 rapona zonga fi kala ndimi wana ngamna ando yo kilo auto wana ki mututé mutu na perda pena mutu oya vanda na mission na lokola mwana na ye avant na lokola leki na ye avant na lokola master na ye vous répétez Pepe Kale aka do maboko pété ngana ki donc bamusupe ba obenge maboko makasi na orchestre mona bina to fani boy akabaka te ngapi na vai na ani po ngana zo ana nga même na répondre na obetelo mo ga bien mona ga vie kotsingelo na poche c'est là on a besoin moni que moi pia que dans orchestre ibi na ko futa palette apesi ngala ra pale nga pa na ye na mona maboko makasi te yango na zo elo wana so na mo mto obenga moto maboko makasi na ndima na mona ngo rien po ana batone po ya kapela mokili zakaka yakaka bongo alors Pepe Kale a kufi pasi na moto surtout donc na continuer ngai na uta montage na yepa na ye na ebisi jour ango na bivie lobi vite obeta na imana concours mo ezanga na vie massa na okakeka kesa aloba soki vite poli ngana lukelo na opesa ye so deringa poli a opesa nga Benz na ye c'est loin na ki piéton vu qu'à la justement occasion on ose wakar pour le but de gagner des rings Luka est rapide il y a donc mais sa vie il y a des qui peuvent clipper n'a pas clipper na ki Luka master on a partout vient wa kimi abana obanga mona ka lokwa ba opola abangi to sala pacte wana pona oboto les Benz via batami na loki vie ka kesa côté na to via monanité na zongi na yego sa vie on a jour à kufa voilà bayarni ne bato bakosa kwa kota kana chambre moka batamaka fois limwa soka sani wana jour ba rumeur makambo lo ba makebele jour mort à Pepe Kale to bomina no rumeur wana to ayo ka rumeur wana ba kiza
force ngai na solo na vie na bi na vie lokola alobi na bon yo soki vita pour le pesa kakeni ngabi vie yo evite bas nanga somba na miso na bino tu na soma $1,500 entendez na ebeli Benz tout le monde on a mis qu'il a déjà na $1,000 aux années donc c'est que bas nanga legi na fait kaki place aux années ils ont une histoire à Kalamezaki bongo tout ce qui fait kala bibolo kaka kimi et ça rien on a otikal na recherche na ye so na juillet na otindi lo bateau ya rapide na zongi pali 19h viatindi na voiture na chauffeur na ye et ozonga ce que pour ba otikanga na boulot bake batinga na RTNC 21h viatindi na damage le blog uti na ndako na ye ya rolamba ba otikela na RTNC ba otikela na RTNC na oliango na bato toi RTNC puis ezaki pena banzungu le sous damage wana ye wana couloir na mouvement ba boulot vide rouler ensemble bato bana régie bato ani faut ba kitana to le po ezaki ba mère Pauline na osala na ba maman na sauce 22h 23h ngana bisi vito kata pour couvre feu ko bananga le na olala telefona zonga ve Ibrahim pala bisava bo bana botika ngana yolo bon ba no tika to ke to tiki ve Ibrahim na yolo to zonga au moins makamanga za drôle to komi na université Victoire car ya pepe kale kufi na moment ya kata motema wana ngana ebité ekufi bino pine monteur zakini ekati moto pour ostuga na bois ailekela biso mabe to telemi wana iloko osaliate dans 5 minutes couvre-feu abi o na milukeli makamfa to za na so na RTNC tilobi namoni masana nga Blanchard passé sa quartier latin et à l'époque azaki véhiculé aleki na beleli biso zaki te ke ndenge balelo ba misali ba confia pa ada piéton amoni masana na kari ya batami biso ta sopeli mai biso te nga na moni masana afuna belele mutu pour on dans musique te on dans car musique za musique na beleli Blanchard a télé ndeni na ba toujours penser ça wa caricat et tu comprends te mais do mandi te ko za limba mais ko kama talaka pepe kale l'imbécile Blanchard a dit ah masana na larme quoi lara 5 litres to ke to lugi 5 litres na to che karipeli tanto komi na bandal tu nto koma na entraîner na inepsi porostuga na bi kotika nga ba vete so tinga ba via ko bokanga masolo poto uto yo kana na vin sakala lobi na tongo to zonga to sisa bulo nabi kotika nga pa vete tika nga mona pale lobi kana tongo ya ko zonga to sisa bulo bona ya na mona vimba mo histoire sila porosuga tinga na pale na kiti yake pavé 2 minutes après na mona so porosuga koti lof na koti plein na pale ba même vient hôpital ba même vient hôpital oh mais mec en hôpital quand la bandal wana te baké clinique almost Nathalie montre 0 heure couvre-feu bandi mais pour na ve calé na jamais pour démarrer car Tolanda ngana koza vie baké hôpital ngana zala na parler jamais Tolanda pour stuka démarrer voiture Tolandi to comme na rond-point ya mola almost couvre-feu za couvre-feu faut bimana bambila surtout couloir wana nchu mama campagne balala na makadam mona pena baola côté à kanko kolo wana bambila bien armé nga siko na za pasista basoda donc nga ba fan na nga ba numéro 1 za basoda leta ba mona ka lufombo nini nga bi pepe kala to sala crise mona pale ba memi na hôpital obligé na hôpital fona kende kana na zanai bambila ba no fongola biso nzela ba surtout poussa ili boso bambila na expliquer ti clinique to koma na clinique bona kuti ve déjà ça kufai bakanga edra na moni mwasi na ye na moni viona kake wakimenga na moi pona na concours na biso match na kena bendi lamba na moni pena président da kufa nakangela mbana ina fandi bato musu balobaki ya bato maikari bayaka bakota na kati ba misi kabla ya pepe kale ezara solo ba masolo wana ngana ebitenga sambela jamais na maikari pepe kale de son vivant amema biso pe jamais netinga memanga jamais ngana ki pire petit na
jamais me mangana maikari. O tika lo mona pe na makambo wana te. Te azaki muta maikari. Moi si na ye pe muta maikari. Tant pepe kala ko fe moi si na zalaki. Est-ce que moi si na dana akuzela kaka bato maikari so ba ya wana ba solo pamba. So ba sala maka moi si ni muta salango. Et puis babelobi kaka ya nzela. Tant akufaki ba bag na ye bilo na ye tout. Moi si na zaki wana faut récupérer on ba moko. Ça ne sert à rien bato maikari ba sala maka mono bato beta ba solo wana. Donc ouais ba solo ba bala seul musicien azala wana ngai. Ba msusu ba ya sima. Ba ya nanu te po wana couvre-feu ko yandeni. Ngaka mna brisa couvre-feu na ba musicien to empire. Et puis ba ki pe na faute te po ba zaki na banda ko ba yeba ina bango te. Ba yeba ki pe te puis téléphone ezaki à l'époque ningi za lelo te. Téléphone ezaki kutu te ka ba pepe kalem ba ki na ba comsel. Biso na moment na yo zo comsel de. Comsel ya ezaki ya ba ezaki ya bata ya ba chef. Alors pour na lelo ba ndeko to monde entier toujours succès parce que histoire empire eza moulaye. Biso to profiter. Le roi Pepe Kale azaki pe na batuna e par nda collaborer na bango notamment président Godé le Fombo azana biso. Aza monument. Le lot na ba jeune, moi je l'ai dit tout bato boyo pesa bango lokomo. Parce que à travailler na album ebele. Deuxième partie mission to zongela yango wana to robeta album mamakambo belé belé asali non seulement dans empire mais dans orchestre mon sousou. Alors président Godé tout succès lelo awa la première partie est mort Pepe Kale pour une émission spéciale Pepe Kale tikibso mais d'abord sikoyo pour nous clôturer ba camarade de Pepe Kale bozara na bango ba Gigi Madimba kufa je pense Madi Madimba Gigi azali mwana azali ba Coco Madimba baza ba soutenir toujours bino beaucoup tanaga tokutana te vous avez sur le bien empire ba ko ba mona maman ba Gigi banani wana non ezaki inde vie Madi pardon Madi de son vivant même nanga na delta na ba guitare pour ype mudasela e mozole na ba guitare ba clavier au vieux Madi mutasombelanga pour na orchestre nanga do vieux bana ko continuer ko soutenir nanga do ya taki pena moto pena empire bakuba ya solo à Paris tout ça na ba Jean Kalonda ba commandant sitting au namona na bango tilelo de temps en temps ba champion jamba na bandal bato pe ya presse bato ya presse o bato Pepe Kale mingi ba via RTNC batika biso pete so bakutani nanga vraiment o ba senga na banzembo la biso banzembo donc bato wana bazali tout monde na bango. Alors président Godé l'autre soukisiawa na première partie nazo signaler que na deuxième partie tozongela wana tokokota est-ce que na misala mnene osali bandeko bolanda biso na Paris na Belgique en États-Unis na Japon partout pour comprendre les autres ceux qui sont pour tenir biso regarder pour télévision ezali ya mbongo mais oh tu bana poser à contact ba numéro na ezali affiché président Godé numéro na 00 243 99 99 177 26 donc plus 243 99 177 26 on a pour la Paris. Je pense que bandeko bois partout dans le monde pour soutenir président Godé Gozelo Morabia. Mais tout équipe nous a posé la première partie. Alors le rôle à Pepe Kale azaki pe na bato ba Madi Madimba bato belé nga moi personnellement linganze moi bossa on a Paris on a ezaki na ezakanje ma Papitex ma président Papitex et barigo teka wana Madi Madimba wana nzemo wana donc lisolo Madi Madimba to beta ngotano ya do wana fanatique nzembo olingo gigi ezali yo ezali maye kaboli wana to sala wana Paris ezali nani wana Pepe Kale. OK. Mais siko banze mpenzo yoka ya Madi Madimba ko sala nini olingi amayibo nzema Papitex. OK. Donc l'isolo Madi Madimba na obeto longo jour wana donc wana azaki fan nde ya Papitex. Mais ako ma pire mutu. Ako ma siko Pepe Kale alors Tokabwani merci beaucoup président Godé le Fombo Tokabwani nanzembo wana ya Gigi Madimba. Merci beaucoup na Isaac Bambata c'est-à-dire yé Azar régisseur mais problème na Isaac Azar pe mannequin.
régisseur mannequin Isaac Bambata. Merci à André Njeka pour technique le lesoa combo. Technique comme un combo André Njeka na télé 7. Merci à Jean Mwakadi, à Augustin Biamouton pour tout pour soutenir. Merci à Oscar Bakando, à Tokaji Kabon, son directeur de programme, Charlie Tons, le coordonnateur. Bandeko tout ya poto boza tellement ébélé moi tant abino tout ezate mais maman Gisèle la bruxelloise, maman Berthe Libaya na Paris, Chimène qui a la peine à Paris, na Bosanité, Joe Luemba na Londres wana, la grande famille Osakano pour bang bazaba na poto ya Tongo, Patricia, Nenette, Omar, Micho Osakano, wana bandeko, c'est-à-dire ma famille, baba na poto ya Tongo, mbote na bino partout ce que vous allez et puis à ma tante Kabibi. Hein? Kabibi na Paris, donc pêche peu mambo de belé et puis à ma fille. Bolingo ya nzambe auti likolo akitia wanase. Bolingo ya nzambe alati nzoto lokola se moto. Bolingo ya nzambe amatine kulusu afuti nyongo nanga. Yango dans ma vie, je ne combats plus pour la victoire mais je suis victorieux. Il y a 2000 ans à la croix, Christ s'écria, tout est accompli. Lelo bokomona entre bomoi peku fanani ako gagné. Nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga. Bolingo nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Nazokunda te pona longa kasi elongeza kati nanga. Bolingo nzambe oya lola yango nde makasi nanga. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Longola Yesu omonanga ndenge nakobeba. Longola Yesu isolo nanga na mokili eza pamba. Kaka na jepe. Ce pays ici c'est la Dacia. Ce pays c'est un macan. Louis. Ah! Ils en ont Mengaït. Ah! Ils ont GPS. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe Kisasa. Tango na yuka kiri sorire GPS. Mbalamako. Na Kisasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah, pas place tozali. Facile na Londres kuna. Ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga ndinga. GPS numéro 1 ya French Congolais na Londres. Bongo te Willie, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willie etoka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner au Somba Décodeur wana. Mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV na bande libo CPLA TV Décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV.